perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Et mbote na bino ba nyonso oyo bozuli baku ya kolanda biso à travers cette chaîne 3 Exa Production TV na émission na bino bomesana kolanda les artères de Kinshasa ou découverte. Merci à vous tous, merci na ba fanatique nyonso oyo bozalaka on a biso topesi bino ba mbote ebele. Merci aussi à vous ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde et merci na bino ba nyonso botalaka biso et surtout et na pesi mbote na ba fanatique nanga nyonso oyo bobande ko lukanga panda ba momebele. Et aujourd'hui naza wana avec vous vraiment boya na ba commentaire et beau commenter beau aimer et ko salanga bien. Merci beaucoup et lelo mukolo lelo totamboli wapi tozali bongo awa na commune de Mongafula bipai wapi ko visiter rocade na biso oyo bandeli awa na route nationale numéro 1 na Grand Hôtel Mitendi na Grand Hôtel awa na Mitendi oye mimaka biso na Elia Matumpu Takizala Mangala et mimaka biso e bamboka wana nyonso ti et tokende kobima na Kimwenza gare. Voilà nde lelo toye to lakisa bino évolution parce que mikolo belé oyo totikango nde lelo toye to lakisa bino comment misala ezotambola. Voilà, merci awa tozabongo na échangeur na biso oyo batongela biso oyo bazosela biso nde to biso na pas passé oyo ezali échangeur oyo kozwa ekokatisa ti na ngambu yango ezomema biso ti na rocade oyo ekei Matumpu ekei ti Mangala batakizala. Voilà, merci beaucoup chers internautes et quant à moi et na ekoyebisa bino natiki bino te découvrir lisusu évolution ya misala ya rocade ya ya Matumpu na Takizala. Vraiment merci beaucoup, on se retrouve kaka awa et na kati ya émission na miso. Merci, à suivre. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que donc oyo caniveau yango ekei caniveau na biso akei ake kobwaka eti liboso kuna na érosion mais route na biso yango oyo donc awa na kati ya route na biso et la fois passée pe totikaka béton oyo te et tokuti pe ba tie susu béton oyo na ngambu susu ba tie béton c'est-à-dire ezo continuer ezo kende donc rocade na biso yango oyo donc rocade na biso yango oyo boye ekeiti e banfuti ekei bangudi abaka
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu awa tobaluki tokotelaki na L wana awa toye na L oyo et tokolakisa bino toujours et l'évolution et puis niveau nini oyo misala ezokende. Voilà, merci beaucoup et makambango ezosalama nango et boyebi ke construction ezwaka temps parce que surtout baosala misala babéton faut babéton ekauka babéton evimba donc voilà bamakambo ebele donc ezozwa moi et ezokende nango ezokende nango ezo avancer nango malembe malembe. Voilà, merci beaucoup à vous, merci na bino bainyoso oyo bozo landa biso bino bainyoso bozo tala biso boza na Paris hein, boza na France, boza na Belgique, boza na Angleterre, boza na États-Unis, boza na Miami et boza partout vous êtes et topesi bino bambote boza na Afrique du Sud hein, topesi bino bambote boza na ba Zambie, ba Namibie hein, boza na ba Burkina Faso topesi bino ba mbote ebele et puis bino ba tout bozali awa na République démocratique du Congo et topesi bino pe ba mbote ebele ya mingi et surtout bah déjà on a capitale na Kinshasa et topesi bino pe ba mbote ebele. Voilà awa tozongi bongo na route nationale numéro 1 et tozongi bongo awa na route nationale numéro 1. Voilà donc bozomona et mituko ezokende boye ezokende Congo central et ozozonga boye ezongi Kinshasa. Donc voilà et tozokoba. Merci à vous, merci na Papa Cohen Michel et Bioko hein balobi papa na Cohen et topesi yo pe bambote belé molande monene. Il y a 3 Exa Production TV et pourquoi pas et famille nyonso balobi famille Kaninda hein maman Marie Moulanga et bambote belé na ba petit tout na palais ba Augusto ba baby ba Jido ba J-Live hein topesi bino tout bambote ebele famille Kaninda et tozo continuer toujours awa et nakati ya émission na biso. Voilà awa toko katisa bongo makadam pour que tozwa sikoyo et nzela na biso et route na biso oyo ezomema biso ti matumpu. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci na bandeko tout botala biso. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire
Voilà, merci beaucoup. Awa bongo to katisi et toza bongo awa kati il y a grand hôtel et awa toza na grand hôtel. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Internaute toza bongo na entrée na biso il y a grand hôtel donc toza bongo na grand hôtel. Merci beaucoup, merci à mon papa, à mon général Freddy Kalidja des prix Allemagne et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande et bambote na bino ya ebele et mama Kututu Zaya et Mave Lutete et boza tellement ebele bozo tala biso et Fabrice Ndomele depuis États-Unis bozo landa biso boza tellement ebele. Merci beaucoup à vous. Voilà awa tozo continuer toujours to koma sikoyo na pont ya Kingantoko. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangola motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye
les sagesses avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, yakana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Ce n'est que Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Posanene tokolata pona nino. Toyebi malamu biso kobanko ye. Tozongela nzakomba ye. Retournons tous à la parole. Retournons. Retournons tous à la parole. Toudi bote mo mase. Eveke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozongela liloba. Oh, béton. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, merci beaucoup. Bande kono subuzo na biso awa tokoyi bongo na pont ya Kinantoko, donc bomoni lolenge pont na biso évolué, donc déjà béton est télémi déjà, donc awa déjà tokoloba pont esili, pont na construction ya pont esili, tomoni kutu batie déjà ba col ya tobenga yango ba nini ba soute nini col soute na ngo ekangaka ba mabende wana. Donc voilà. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobongolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta